Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso. Alors voilà, bonjour la grande famille, bonjour Balandinyoso. Il y a BBC, Mpoi TV, bonjour Nabino, bonsoir. Ceux qui beaucoup yamba vidéo Nabiso na pourquoi, bonsoir Nabino la grande famille. Alors beaucoup tabou aimé, beau partager, beaucoup tabou aimé, beaucoup talent beau aimé, beau partager la grande famille. Bonjour hein, bonsoir famille Libota, shalom à vous, shalom. J'espère que nous vous avez bien bandeko. Shalom Lissousou bandeko, famille Libota. On est toujours ensemble, together. Voilà. Vous aimez vous partager, pardon, parce que ma cambouza, tout solo la mouké. Hein? Vous aimez vous partager. La Chine, on est ensemble. La Chine, bonjour, bonsoir. Le Péchalov, bonjour, bonsoir. Voilà. Bon week-end. Hein? Bon début à week-end, pardon. Bon début à week-end. Les autres à vendredi, le 27 septembre. Dans 3 jours, septembre est aussi là. Alors, toujours qui est déjà à la fin de l'année, malheureusement, tout changer quand bizarreté, tout côté sous moula sikakana et 2024 oyo. Non. 2024 sur les réseaux sociaux avec les Congolais. Mais non. Voilà. Promotion les angakate. Biso nous soutouye na Belle Vie Télévision. Tout aussi ça filme na biso depuis mercredi. Tout ce qui filme na biso na titre Yami Yakupa ou na sala qui a déjà analyse hier bandeko botali yango te botala bo aimer bo partager ko bolingi ka place o bazo finga bazo loba ba finga Belle Vie wana bozo kene ko tonda après bozo ba tension bo partager ba émission na biso bo aimer bo tikela ka biso ba publicité et ko sala bien la grande famille to sunga na kabongo ko. Et ça bien. Voilà, tout ça qui analyse sur film et autres, tout aussi ça na Belle Vie Télévision. Il y a film et aussi ça qui na Belle Vie Télévision, mais il y a coupa. Dans celle-là qui a déjà analyse, il y a kota là, et je vraiment vite, je sais pas pourquoi. Éviter pourquoi. Voilà. Et le bezaki making of, les lots, ko lancer biso ko présenter biso quoi? C'est quoi? Artiste, pardon. Artiste, oyo bako se retrouver na film na biso o tokota là. Après mi yakupa na titre ya traumatisme. Tozo ebate. Yango Belle Vie. Bandeko. Nzambe na ngai. Aïe! Est-ce que vous comprendrez? Vous avez souple en esprit le quoi ma BBC. Donc, botala nde bato bazana traumatisme sur les réseaux sociaux. Ba communicateur moko ba communicatrice moko boina mama bango bazalaka na traumatisme. C'est-à-dire que non, makambo o eza réel, o ezo se passer sur les champs. Des places pe Belle Vie zozo inspiration. Communauté congolaise to ki na TikTok, to ki na Facebook, to ki na ba plateforme nyonso. Congolais aza traumatisé na niveau moko pas comme possible. Alors attendons voir tous les belé wana traumatisme oyo. Et que vous allez ndenge na Belle Vie Télévision. Fort possible, tout à l'heure, tout bandango lundi. Fort possible, parce que les lieux que vous avez la présentation à l'artiste, lobby que vous avez lobby samedi, et que vous avez peut-être 3 minutes, il y a à lancer juste un briefing. Il y a film, il y a traumatisme. Déjà, il y a Belle Vie Télévision et fonctionne. Et les dimanches, je crois que dimanche, vous avez la gêne. Dimanche, vous avez oui, dimanche, je vous dis, dimanche, tu roules dimanche, tu roules à la nzala. Et lundi, tu roules à biloko moto. Avec Poutine de l'écriture. Abemi biso di kolo, traumatisme. Hey, pardon.
Voilà, la grande famille ezanga wabino BBC Mpoi TV. Merci na bandeko nyonso oyo baza ko considérer biso na musala. Merci na bandeko nyonso baza ko komela biso pe baza ko benga. Merci na ba conseil na bino. Naloba toujours que non mama BBC nazalaka peut-être boyo ka mama BBC ça la analyse mama BBC ça autorité moko na koloba na ye mais je suis pas vraiment difficile ya ko vivre na batu pembeni. Il y a naza facile surtout ce que comprendre nga parce que nga naza déjà na simplicité à comprendre moto. Alors, lorsque numéro na biso zawana, tous on a besoin de conseil na bino. Musala toujours ça là, parfois tout débordaka. Lorsque je dis qu'on déborde, c'est-à-dire que non, munoko, ezang sa akobeta libakute, munoko eloba mingi, ezang sa akobeta libakute. Alors yango na loba toujours que non bolimbisaka déjà. Biso ba BBC Mpoi toye sur les réseaux sociaux te pona kwa ko détruire, pona kwa ko nuire ba vie à bateau. Non, biso toye nga na sa ba analyse nanga boyebi déjà que non mingi na télé na ba anti-valeur, à part anti-valeur na linga ko ramener savoir encore sans ça ki bo moto ya biso ba congolais parce que toza na problème moko très sérieux. Muto okyo ya na likamo moko o eza bongo te congolais memani pe nango. Donc toza na libebi moko boy toza na ba ignorance moko boy o eza yango te. O muto mususu des fois réfléchir na place na pour comprendre. Eh wana sikonga na linga yango te. Yango bomona kata likambo moko ebimi kuna eza boite abo mema bato na libungi awa bozolinga bato baza na ignorance toye tofungoli bandeko ezaki we parce que tozo rappel appel mama BBC ngana kutu nazaki na confusion yo sali analyse de na comprendre sikoyo c'est ça le but ya musala mama BBC. Voilà la grande famille beau aimer beau partager famille libota beau aimer beau partager ma grande famille please beau aimer beau partager bao commenter bo aimer rappeler ba commentaire na bango comme ça YouTube a boosté vidéo na biso s'il vous plaît vraiment bandeko na bolingwa nzambe vraiment ba vidéo ezotalema te to koma même pas na 5K c'est pas gentil quand même musala to saliza musala moko ya koloba te non tozo mériter pe que non ya koloba ke non totalema parce que on n'insulte pas on n'insulte pas mais sur telle place bazo finga bazo zo ba vie moko elekelanga mais na comprendra ngo na ba ke non mokili nzambe eza bongo mokili nzambe linga vérité te mokili nzambe linga vérité te parce que na bible yango moko ezoloba ke non mon peuple périsse par manque de connaissance eza manque ya kolukata oyeba vérité de bokena komi bwaka na place bazo finga bazo sala ba donc kitoko te. Alors toyeba ke non chaque chose a son temps. Eloko nyonso eza na ebandelisa pe na suka nango. Bomoni eza na eloko moko na oki oloba ke non ata ntango tokendaka na ba église nayeba te soki ba pasteur bayeba yango. Ba pasteur ne baza wana bateyaka biso po tokota po bamema biso na paradis te. Non, bateyaka biso po na osala nini po na donc to éviter ya osala nini yoke kokota na enfer yoke ndeli felo paradis oyo aza na besoin kokota paradis akokota ngo oyo aza pe na besoin kokota enfer akokota ngo mena mutu bandeko mokolo ya suka moi parfois elekelanga lorsque naomona makambo ezoleka sur les réseaux sociaux naoloba Seigneur est-ce que bateau bayebi que non nous sommes des passagers na mokilo ya se est-ce que bateau bazo reconnaître que non lelo ki olala boye pa olamuki pete tango kolamuka te okokende wapi ça fait mal et lorsque nazoloba boye n'est pas dit que non nga mama BBC naza parfaite na parfaite te na ba défaut o nasengaka nzambe asunga po mokolo asuka nazanga lula te toki osala nyonso mais ignorance nde toboya yango monaka toyaka na biso kofinga te ata mibale misato na bokotala biso eza un problème te mais tosenga kaka keno bo partager okoteya mutu te boye bokota na lola te nako faire voir bino kaka keno enfer eza eloko moko ya mabe yeba te soki bapaster bayeba eloko wana pokoteya mutu keno na oteya pokota nani paradis lokuta paradis existaka enfer pe existaka
mais to éviter nde to kende kokota na enfer te. Tant to ko éviter kokota na enfer te, ezanine automatiquement to kokota na paradis. Comme pour dire que nous fondé to telemi la mabe. Paradis ezanango wana. Ya mutu nyonso. Bandeko, bo aimer pour partager. Je crois que mon titre na biso na kangi na une parenthèse. Pour ceux na badokene na manini pardon. Bozolanda la grande famille. Bo aimer pour partager. Mon titre na biso, mon photo ya miniature, ça fait très très mal. Waneza mama na biso Delta Akisi. Oboyebi aza artiste wapi na Cameroun je crois, Ghana. Ya. Bozolanda la grande famille. Mais rapport nini eza ya bandeko bokoma na niveau bo sauter na ya liwa. Parce que liwa déjà eza koboma mutu te, bozongi susu. Bozongi susu bokomi ya bo tindela bo tagé artiste oyo aya koyoka likambo ezoleka na Congo. Vous êtes boza batu. Bitu eza wapi nzambe na bomoi. Na lobaka ngo pe na kobanda toujours ko répéter. Boyebi diable une fois soki akoti na kati ya mitema ya batu. Diable soki akoti na kati ya mutu eloko liboso alongola keza conscience. Oyo ngama ma BBC R moko na linganeti ko bela liboma ya kota ndenge bandeko na biso mususu façon bazo agir. Façon ba osa musala sur les réseaux sociaux. Eza na rapport nini? Eza na rapport nini? Bolimbisa fone kataki. Fona ko kata kata boizo kata inspiration. C'est quoi ça? Bandeko. Eza na rapport nini? Likambo ezoleka na et pas artiste. Eza na mutu moko te ke no alobaki ke non super. Bino ba comédien. Boyebi façon bozo tambola. Mena ba communicateur na bino. Bokende ko taguer nani Delta Akisi. Na sens. Pourquoi Delta sololaka na nani na Belleville. Ye Delta sololaka na mama na bino te, mama loketo sina mona kaya kenda ke zaka Cameroun. Ezaka Cameroun, ezaki Ghana, ezaki Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je crois. Côte d'Ivoire. Mais si na mona ka mama Akisi akina kota les places azaka installé. Bongo te, ou encore na bosani to bongo te. Na yebite boko milanga si nani wana. Siko bino bolingi nini? C'est quoi au juste les problèmes? Congolais bozangi soni, hein? Oyo peuple ndenge nini éternel Dieu des armées. Botiki mboka na bino bokomi kota kake loko moko bosalela ki Gomez ya kokende koluka manager na ye. Est-ce que inspiration à Belleville ezo te pas Delta? C'est juste connaissance. Collaboration comme Makila peut-être écoutani ya kosolola eto. Bozo nyoko amaboye pourquoi? Bozwa nini na makambo oyo? Belleville avandaka na Congo. Relation ngo oyo bolinga siko bobebisa entre Belleville na Delta. Bomona ka Belleville akendaka Côte d'Ivoire butu lokwa moya lali kuna. Belleville aza congolaise avanda na mboka na ye. C'est juste connaissance à koloba keno baza ba artiste ndenge ezalaka. Siko bino boyoka. Sorry, mutema pasi eza ya nini? Bandeko, pas jusqu'à ce point. Tolanda nano après Tolanda après Nantoyo na zongela bino. Masia On doit revoir cette chose dans la communauté. C'est pour cela aujourd'hui je suis très en colère et je dis que non, je dois passer en français. Toutes les communautés doivent savoir ce qui se passe autour de nous dans la communauté. Il faut que la communauté française. Tout ce qui se passe dans la comédie. Boyoki ndenge alobi siko est-ce que Delta mutu akoya na Congo kokata makambo yango? Est-ce que Delta mutu akolongwa na Côte d'Ivoire akoti kini na Congo aye kokata makambo yango? Nzambe nanga bakonza mboka baza wapi Yesui? Po makambo yango façon makambo yango ezokende yango te? Delta nde il faut azoloba bien que non Delta il faut boyeba makambo nyonso ezoleka na comédie. Makambo nini ezoleka na comédie? Bino nde boza na kimia te. Musala ezake non awa mutu na mutu asala musala na ya kotisa ba filme.
bomoni nde gag oyo bouti kotala ozo gag bozo tala ndenge pesi bino ba tension gag bomoni eza kutu film te eza gag wana eza film te eza gag na bino ba communicateur boyebi ke no eza gag bozo sekala ba ke no wana eza gag eza film te. Comment est-ce que bozo sambrier tina ba niveau oyo dès taza na rapport nini na makambo ezoleka sur les réseaux sociaux ou encore na makambo ezoleka na epa ba artiste bande ko nazo yeba te soki naza wrong nazo yeba te on dirait mutu bandi petenga non comprendre te jusqu'à ce point tolanda la communauté ivoirienne, la communauté gabonaise, toute la communauté francophone doit savoir pourquoi vous avez toute la communauté yaba mboka Ghana, Côte d'Ivoire, oh ba ni ba pays nyonso lo ba français ndenge azolo ba awawa il faut ba yeba bande ko congolais te kamboka yebite o yesu nanga banani ba ko respecter bino. Est-ce que na makambo ya zolo ba vraiment yango yo mama sila o soki loketo oyo makambo ozo mona ngo te penzo pekisa oza mutu andenge nini yo sila oza vraiment mutu andenge nini toki epai na tozonga mutu azalaka pe boye te ba bêtise nyonso yo zo mona ngo te po bimisa te fungola mo munoko mukiano lo bata eloko mais non eloko azo sala ateki mboka de bako respecter Congo ou encore bino ba artiste comédien bako respecter bino na bamboka mususu babuzo bobo sala ki yango na manager ya nani ya Gomez. Donc buzata na mayele wana ya mukete ya koloba ke no tozo teka mboka na biso bakozwa bino banani Seigneur sungana kita bakozwa bino banani na bino bato bokendeki na bozo landa vraiment eloko oyo edifier bino na nini bateka kamboka ndenge nini kaka boyete bateka ka respect ndenge nini kaka boyete nini yango ya malonga oyo mama Loketo azo sala na Kongo wana nini yango ya malonga non toke epai tozonga nini yango ya malonga oyo yesila azo sala po toyeba ke non a mérité peut-être boye boye nini yango carrière na ye ce ne fait que donc elle ne fait que nuire les gens. Yé mon côté na bako donc kaka ko nuire bato kaka ko nuire na yé na ba communicateur na ye nyonso nzela moko tolanda vous voulez la shit de Sila c'est quoi les problèmes nani alingi shit ya mama Loketo nani alingi shit ya mama Loketo il y a personne ngala loba ango aza artiste comédienne Belle vie pas artiste comédienne mutu na mutu azo gérer campagne na ye mutu na mutu azo gérer compagnie na ye combat eza ya cage koma film ekoti la batu na yo c'est tout siko nani yango azo luka shit na ye toki epai tozonga bokomela biso nani azo luka shit na ye est-ce que boki uzala ta na maïl bon ok le problème c'est quoi tolanda na la grande famille Pourquoi vous voulez la shit de Sila? Qu'est-ce que vous avez fait? En oubliant que bango nde bazoluka shit na ye. Bango moko nde bazoluka shit ya mama Loketo. Bango moko. Siko biso photo to dénoncer, photo lobela bango ke no bino nde bozoko yisa. Il y a personne. Il y a personne azana besoin ya ko kitisa ni Sila. Pour ceux qui bozaki batu moko bozolinga Sila wana. Bolinga bozana ba bêtises bo salate. Ezo sunga artiste na binoté encore star na binoté. Malheureusement vous êtes des hypocrites. Heureusement. Na ebité so na ba malheureusement so na ba heureusement parce que bozana bozo tonga e. Butu lokwa moi bozo tonge butu na moi surtout film o bozo tala o gago so ki nzunza so ki nzunzi so ki nini yango ya ntaba oyo. Bozo tonga e bozo ba wana eza film te. Na omona ngo na ba page sur TikTok muto bazo muto zo mona muto zo sa otala gag. Ils ont un film te. Ba o bazo luka shit na ye ezabino. Na sima ya o bino bozo sala ye lo kwa zala ma yele te. Azo benda ta bililité ya koloba o bino bozo sala bozo bebisa imaginer voire même pas ba autorité. Ata président de la République et moko pa bimaka lo bakat.
Tolanda. Elle vous a fait quoi? C'est en français parce que Delta doit savoir, doit écouter ce que j'ai dit. Delta, ici au Congo, précisément à Kinshasa, les comédiens et les comédiennes n'aiment pas Sila. Boyoki na batu o ba osala oyo balia na Belleville. Belleville asunga bango. Kolia na Belleville eza kutu c'est dur. Asunga bango. Est-ce que force ya Belleville eza Delta? Delta a commis ministre à art. Totuna nano. Delta na Congo yende ministre à art. Parce que ba makambo aboye. Nga nazo mona peuple aso bazo faire nuire nani si la terre. Non bandeko to réfléchir. Et loko ya zo sala zo benga Delta. Delta aza ministre ya art na Congo. Pardon. Elle a fait les clics pour comploter contre Sila. Elle voulait. Siko, Belleville n'a même pas 7 ans. Hein? Belleville aza mutu moko boyata ba biso bokoyo kaka boye pa na lingi susute na kombo na ngai. Elle peut faire ça parce qu'elle lingi bêtise te Belleville. Mais bino maman na bino, elle est là pour la bêtise. Donc en sala musala sans raisonnement, sans sagesse. Asa memani na loyenge na bino nyonso. Sikoyo. Nana ele kilangai yango Delta nde ministre art na Congo. Mais ce qui te le bito tala na dekango ya mama Loketo na ya famille Libota peut-être biso tozaki bato moko boito neto belela ministre ya art pardon kota na makambo parce que makambo ndenge ezokende yango te bato mitema mabeleki bauti ko luka bauti ko loba ke no Belleville akufi na poison emataki kitaki baola kela mutuliwa botala siko na minute o babandi okende ko belela Delta mutu a Côte d'Ivoire artiste à Côte d'Ivoire yende ministre ya art. Bandeko, bino batu botala kabiso, bino nde bo antetaka, batu mususu, po baya ka bavandaka, baya ko finga, bo vandeli bango pe bozolanda bango bozoka bango. Soki bino bo bandai ko boya, je ne pense pas. Po lelo nga mama BBC na bima na image na finga na ngate. Soki lelo to lobby bo moni na lamuki na ina bandi o finga, bokozala ebele pe bokoloba, mama BBC akomi ko finga, na se désabonner. Eza bongo te. Ils ont passé, ok. Les comédiens, ils ont voulu à détruire Sila. Les comédiens, ils ont voulu à détruire Sila. Delta, s'il vous plaît. Ou coupez la vidéo, mettez la cible. Nalobi, question en Kaka. Delta Azanani, ministre à art na Congo. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Bandeko. Yes, oui. Yango na lobi. Ba papa masumu ba fingama. Baza susu ne loko ba oloba. Mais à vrai dire, Sila, c'est une malheureuse. Sila, c'est une malheureuse. Na ebité. Abotama na bandeko to abotama na bandeko te oyo bazo zanga ta kotala makambo ngo ndenge ezokende ya koloba non to sauver ndeko na biso to pesa ndeko na biso conseil na ndenge oyo ba communicateur na ba okende eza yango te ba soutenir yete omoni liwa na bino bobane bolukela Belleville akufa te na obande o répéter ngo évangéliste akufa te. Nzamba robimisa Belleville na sa moyo na humiliation te. Delta aza na rapport na comédie à Congo. Mais boyo kaspe sonite. Siko tangu communicateur ya ye mama Loketo zo salabo. Fermement Delta koyeba parce que bakotaguer. Na batongo oye bazotala ye tangu ya zo babo tagelenga bazape o bakotage
bato bazana makila ko détruire tango zo kende ko taguer na delta ngo po ya koyoka nini bozangi soni ya koloba kino boteki mboka na bino boteki respect na bino boteki dignité na bino bato bakolinga pe balandela sekisi lala bakolanda il y a rien mutu moko ata moko te abundisi nani abundisi ye mama Loketo il y a personne na bino na mama na bino vous êtes tous na kitunga moko nga nazoloba ye mama Loketo azangi bandeko azangi bayaya o ba oki ozata na vision de loi lobi ke no to sauver leki na biso bandeko la justice de Dieu yana. La justice de Dieu, il y en a. Trop, c'est trop. Et ça, un rapport nini, penza. Delta sali nini. Vous savez qui va par tous les moyens. Maman Olive, bati qui la bino maman Olive. Vous souki kate. Mais ce que tu as dit Delta na maman Olive à l'équipe Delta na mbongout. Vous avez le niveau bino moko wo kita. Maman Olive, ça comment la maman Loketo? Bon côté. Ce que vous avez soumonté ma passe, c'est-à-dire que non, eh Seigneur Jésus-Christ. Ah! A tout le bio changer nationalité makile zakaka. Ou changer makilate. Oyo, peuple, yandenge nini. Mutu mususu kutu alobi chance oyebi français te. Pour peut-être delta sala nini. Ayoka yo a comprendre yo. Mais akoyoka kaka. Ce qui batu bako expliquer bako expliquer. Maintenant nga nazolo batango obeleli ye. Po asala nini sikoyo. Nde question nanga. Po delta asala nini. Yango na otuna makambo yo kende ti wapi. Bino bokanisi tango obeleli nano na impolitesse. Delta muninga na yo. Delta donc façon kutu ozo lobela ye eza respecté soki ngai ye na delta je vais me fâcher. Pona koyebi soki non naza muninga na yo te naza camarade na yo te. C'est depuis quand? Ba ivoirien ba respectaka ye soi-disant star yo mboka mususu libanda ki impolitesse na bino bo uti nango na Congo bo banjo ke no kota ngo na Côte d'Ivoire. Mais moko pe bozala batute revenez sur terre quand même. Eza nini? Donc olali na obola muke lobi ke no lelo na obetela delta penza masasi. Bo aimer bo partager. Bande ko na ebite soki bo ko ma place nga naza. Bo ebi ke no elekelinga makasi. Delta azana ni na Congo. Ministre na ministre ngo ya art. Bêtise nyoso ezoleka. Mais to yebi bana ba autorité ba yebi ke non mabe za kote nini. La grande famille, beau aimer, beau partager. Tozo solo là. Tozo kende wapi. Hey, Yeswe, Sunga. Oh, communauté nini. Oh, bato andenge nini. Mais nga na place na bango, na yoki soni. Nga na place ya boy, na yoki soni. Na yoki soni makasi. Bo tagelenga delta. Doivent savoir ce qui se passe tout autour de nous dans la communauté. Et c'est sous ministre Arte.
ndako yeba ekomi bokati sisi ko mboka mususu boke na mboka mususu ta niveau. Il faut que la communauté française, la communauté ivoirienne, la communauté gabonaise, toute la communauté francophone doit savoir pourquoi. Toute la communauté francophone doit savoir. Po basala nini? Po basala nini? Parce que comédie nanu ya Congo. Donc botika ko sangana na bango te ya koloba ke no bosala ba théâtre. So bo mona ki ata Belleville na ba communauté yango na ba pays yango francophone wana nyonso ba jouaka na Belleville. Bolingo boyoka mutema pasi. C'est-à-dire que tant où yo zoloba o lancer message wana ozo bosala ke no bato wana pe baza bato amayele bakozwa temps na bango ya ko réfléchir ya ko comprendre nini ezoleka. En même temps pe ba ko comprendre que non oyo soit disant star na bino nde bozo kitisa ye. Bande ko famille Libota bo aimer bo partager s'il vous plaît. Bo aimer bo partager tous ala toujours on a fidèle na Belleville télévision toujours. Tous allons vraiment fidèles na Belleville télévision. Weekend awa dimanche tokolia tetomi yebela. Dimanche tokolia tetomi yebela. Je crois dimanche boula la kana chaîne mama BBC. Bongo te. Dimanche le quoi bilé ekozala te. Je vous invite chez BBC Mpoi TV. Vers 16h30, je vous invite. Parce que Belleville télévision dimanche le peut-être tokolia te. Tomi yebela kaka. Alors BBC Mpoi TV a invité Bino Lobi que non, dimanche là-bas 16h30. Eh, Boya Toulia. Bon côté. Ah, voilà la grande famille. To solo la nanu bandeko. Awa, eza to solo la ya koloba que non, mayele. Mitu ya batu epete, bampese bazana mitu ya batu, c'est quoi le problème? Côte d'Ivoire bazala ba makambo na bango. Delta ndenge azawana, Delta pe ndenge azawana oyebi pete ndenge ya traversaka. Na monzi na bango na pe ya comédie. Na entourage na ye. Oyebi te? Bango kutu peut-être bazar pe na ba problème mais bazo utiliser ma yele. Ya bazo bomba peut-être salité na bango. Bango ba kobele la bino Congo. Ba koloba salité na bango. Mais non. Mais non. Beauté qui mboka. Beauté qui dignité. Beauté qui respect. Yangwana na yebisa ki bino na lobi. Omoni Congo. Congo eza na puissance ya forêt. Eza na puissance ya zamba. Na zamba banani bazala kuna ba nyama. Bon, yebine ba nyama ba vivre kana kati ya zamba. Nde puissance o eza na mboka na biso. Yango ozomona ba biloko nyonso oyo nazo ba na olo bana eza na kati ya spiritualité. Na oyo yebisa bino vrai. Congo toza na puissance ya zamba ya forêt. Siko na forêt ana banani bazala ba nyama. Bota siko ba nyama ba vivre ande nini kuna makelele ko sote kotoyo nde biso. Yango na ezomonana. Bota. Nyama atikali nyama. Nyama atikali nyama. C'est ça notre communauté. Communauté moko boye donc ozo comprendre te. Pour Congo kende liboso bandeko. Il faut kaka mama na nzambe. Ba pasteur na bango moko kutu bazo fingana. Oya o répondre muninga na cher. O pa fingi muninga na cher. Yo za libu munene, yo pe kuna lobike no yo pe boye. Ba eza. Bo pe sanga raison na makambo na yebisa bino. Congo toza na puissance ya forêt. Toza na puissance ya zamba. Ernine. Bato ba ovanda ba solula. Soki tira emate. Otali boye nani singe yewana zo nini boye otali boye léopard kotoyo otali lion kaka mbangu kaka ba mouvement kaka bitumba kaka ezonga ki nini kaka boye amata na nzete mabe nde Congo. Révélation yango wana na pesi bino ya mboka na bino Congo wana.
Alors pour biloko nyonso esila nzambe kaka na nzambe. Comment est-ce que ba bêtise nyonso ezoleka? Eleka pona nani? Pona soi-disant artiste moko boy comédienne moko boy na kombo ya sila. Mais na niveau penza ya bomoto na ye soi-disant diplômé, soi-disant mwana ya bonne vie. Aozanga ko réfléchir. À gérer ba communicateur na ye loko Belleville pa gérer kabiso ya koloba non Belleville kuto benga te. Sentir na eka. Belleville za na ta ya kotombola phone te benga mama bébé c'est bandi ndeni. E bandi ndeni. Siko azo zanga maele kaka ya kovanda boya koloba te. Botika bongo parce que eza image nanga. Aokoka te. Déplace nga ezolekela nga makasi. Siko soto bito zonga na zamba. Bitumbe silaka esila te. Omona bakobunda boye pa. Omoni ba lembi moko akekoto moko pa kekoto. Mais soki bakutani susu bitumba. Nde zamba. Nde to emona na nene. Nde likambo toza nango na Congo. Donc ye mama Loketo pour elle bitumbo ezala kaka. Bitumbo ezala kaka. Lion, léopard toyebi basor na toyebi bango na zamba keno oyo lion aza peza mokonzi ya nani ya zamba pona nini pona comportement na ye pona barage na ye pona ndenge azalaka ba makasi voilà siko nga na kesi koyo epa mama Loketo soki peut-être ye mama del tango abengi yo atuni yo likambu ona moni mu communicateur na yo azo tagenga. C'est quoi les problèmes? Dis-moi, c'est quoi les problèmes? Tant que vous avez des détails, parce que vous avez écrit pour détruire. Si la nakibo moto na yo ko solo na nini. Pour nga na ko préférer ta peut-être tata del tango kasi abenga yo, atuna yo nini zoleka. Bo mona ke non. Maela bo moto ko lobake. Non, oteki mboka. Oteki dignité. Botiki Congo bokati city na Côte d'Ivoire. Yo. Mais ya motu ezaki nenge mama Olive azaki pembeni ya Belleville. Batiki la bino mama Olive. La grande famille Boyeni pour partager. Ça fait mal. On doit revoir cette chose dans la communauté. C'est pour cela aujourd'hui je suis très en colère et je dis que non, je dois passer en français. Toutes les communautés doivent savoir ce qui se passe tout autour de nous dans la comédie. La communauté ivoirienne, la communauté gabonaise, toute la communauté tout autour de nous dans la comédie. Il faut que la communauté française, la communauté ivoirienne, la communauté gabonaise, toute la communauté là francophone doit savoir pourquoi vous avez vous voulez la chute de Sila. C'est quoi les problèmes? Pourquoi vous voulez la chute de Sila? Qu'est-ce que vous avez fait? Elle vous a fait quoi? En français parce que Delta doit savoir, doit écouter ce que j'ai dit. Delta, ici au Congo, précisément à Kinshasa, les comédiens et les comédiennes n'aiment pas Sila. Elle a fait les clics pour comploter contre Sila. Les comédiens, ils ont voulu détruire Sila. Taguez-moi Delta s'il vous plaît. Ou coupez un peu la vidéo. Mettez. Badeko Bolandi, hein? Triste. Ye moko star na bango. Azoye bateke no eza image na ye. Yango ye mama Loketo asana bande côté. Ou encore kaka nenge balobaka ke non. Pardon, badi. Yo bimisa matière mususu aye meme na ngambalo.
bandeko mayele esukinga boyebisa biso soki Delta koma ministre ya art toyeba ye Delta ta mosusu azala ba problème nepe kuna oye moko azokoka ko gérer yango pona respect pona dignité na ye boke kubelele lisusu likambo bomeka ko bosala ngona na manager ya Gomez. La grande famille, Tokutani, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.